Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola baninga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango. Euro na Vincent Makeba. Abonnez-vous, suivez-moi sur notre chaîne YouTube. Ciel ouvert TV. Ciel ouvert TV. Ciel ouvert TV. C'est jamais déçu. Abonnez-vous. Vous aurez des émissions, des concerts, des prédications. Ciel ouvert TV. Shalom. Shalom. To prier na mamuki. Seigneur Dieu de gloire, na kumisi na pambolio pour na tango pesi biso. Ya kosola na bana na yo par rapport à likamoko munene osali biso. Seigneur, et pas nous makamike zalaka te, makamine kaka nde zalaka. Ato pesi ya muke, mais pour na biso za munene. Na pambo pour na bana na yo, o ba ye bel ne sika oyo nzambe. Na beti bango pona likambo oyo mwana moko bona tanga kombo na ye asali. Tika te kombo ne kumbisama esanzola. To tiki so to solomo mkela maboko na yo. To n'époque confinement, n'époque ba crise, mais ne kwa kaliseli bandeko. Tika te kombo ne kumbama. Iska zali pambola ye akolanda biso akolanda image oyo. Pambola ye azala mwasi ya talo, azala mwasi ya ga, azala mwasi ya lokumu. Na comment on a tout ce monde dans la boue. Comme on a fait bateau, on va quelque chose de Kwatindi. Bassa n'a pas d'activité, moi comme Kende, comme moi lobby. On a le coup mon ayo, donc c'est que tout le monde est bongo. Amen. Amen. Je vais mettre la colonne maman comme qui est vous avez été beaucoup. Merci. Nakasi tosali makasi pour atteindre bandeko bazali boye belé mais toke na posa kaka 10 personnes 10 20 seulement net ba mama pa dingala ba coco parce aux invités parce que mi ba réunion sur to ça nani susu ba mama Kato, ba maman Riette, ba maman Adrienne, bazamwa mingi awa. Avec la posa il y a 10 mamans. Alors on a 10 mamans wana l'économie solo atindaki abaki papa. Ça dépend de niveau commun. Soki ba maman bazé belé. On fait ça bavo monta kingani. Ye moka linga kina tanga monta te so baza mingi te. So baza kala 10, 8, 10 personnes. Mais ngani na mona ki boyi. Soki na bila zwa kaka ba mama veuve. Na pesa bango $70, $70, $50, $50, $70. Na moni ke baningo suwe ko sa nini? Ba kozanga. Nazali papa bane belé. Yango wana nalinge ko sustre mo muke bambo mumso mike po na kopesa pe bande ko mususu baza ba veuve te mais bazo passer ba maman nini difficile neti ser mami depuis akabona mbanda ye alamba ka mikate soka azui moi $20 azui moi $30 e ko sunga ye oleka sala kindumba akone kolamba mikate na ye. Hein? Amen. Maman nani? Maman Marie, asala ka moi tine na kwe. Soka azui moi $20 na ye, moi $30 na ye e ko sunga ye pona asala musala na ye. Tozoka ne? Amen. Donc
mama wana atingi mbongo oyo azali na poto ye moko aza tamsola bamona kosala aza na famille na ye na pe oyo ba crise oyo moto akamata mbongo ne ya mwa mingi atinda te baza mingi te yango na ngai napesa mbongo oyo nabaki so nasali yango notimba oyo babilili eleka na bilili yango wana namekaki mwa moke mpo ezalaki basansansa nachangeaki yango mpona meka kotala ndenge tokokabola yango nakasi nasungami epai ya ser Élysée na ser bibiche est-ce bongo te voilà nasungami epai na bango mbale mpe tosali calcul ndenge toki kosala nasali injustice te mais nasali yango mpona moto nyonso to ase retrouve ndeko mpe apambola toyokani amen ose contente na oyo okozwa nakanisi tokosala émission na 3-4 mama po bazala barepresentante ya bamama par rapport ya bamonta na basongo tozwi parce que abike toloba yango te ezala kaka enculpation losolo moko mbala ezopesa ya mwasi eganga te eyeba te vraiment nakosepela mitobonda mpona ser wana oyo okozwa parce que ngo mosusu mpe eza franc congolais nusu eza dollar te oyo okozwa kumisa nzambe mpo nango parce que tozalaki na yango te na ngano tozalaki na yango te toyaki ta mosusu paster abengisi biso toyi te mpona abengisi biso yango tokobondela nzambe tokopambola ndeko mwasi wana oyo aza na poto aza mpe kaka mpe jeune aza ne mama mokolo mpenza te tokobondela nzambe mpo na ye abi tobomba nkombo na ye nzambe apambola ye est ce que tokoprie mpo na ye toprie alleluya Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous avez la passe matin. Aïe aïe aïe. Merci. Votre temps, vous pouvez à 10. Nani susu awa maman Adrienne voilà nani susu awa maman Kato nakasoko bana mo mongo muke maman Germaine azate nde okanisi biso nazalaki pene eloko nazoko milela aza na eloko moko te na bamoko nazoko mitumisa nzambe mesi nzambe apambola yo na misala ndokende komipaka tongo apambola apeswa mikolo molai na mokili. Merci beaucoup. Ozakona lobaka kopambola mama tuka nzambe apambola mama parce que okanisi baveve na temps eza ya confinement eza na kati ya famille mpo ozwa moto akabelo ata 1000 francs eza mwa eza problème. Mais maman merci parce que
oyokeli biso mawa osepelisa biso lokola yo sepelisi baveve nzambe amona yo asepelisa yo apambola libota no mobili. Ok bokende fongola bavelope na ndako nsima nango na koyamba bino po unatuna biso bosali na misolo wana nini eza bambonga dollar na kati mama bongola velope makoko na kati kasi nzambe asali kati na yo mama nzambe akumama na nyonso okosala na mokili nzambe amona yo oyo nyonso oza nango mposa nzambe amona yo okozwa te moto na ntango oyo akoki kopesa ngai mbongo oyo soki nzambe kati na yo te yango natondi nzambe likolo na yo zwa nyonso na mokili oyo ozali nango mposa epesamela yo mama kombo na yesu. Sengati nazwi yango na pamboli nzambe na kati ya mama oyo akanisili ngai mpo na bando kokanisa ete na kofuta ndako ndenge nini na sanza oyo mwa ndako na ofanda me nzambe oyo atushe motema na ye apesa ngai ata mwa mbongo oyo nafuta ndako apesa nga mbongo oyo eza ebele mpo ndeko na ngai te mpe bandeko na ngai baza na mbongo me ndeko na ngai moko te akanisi na ngai mpona kopesa ngai ata 50 ata 20 ya pamba me nzambe oyo atushe motema na ye nzambe apambole koleka mapamboli oyo baloba na bible nyonso elanda ye na kombo na yesu. naboyi mbongo etikali ntango tochange mbongo bali kosala partage mbongo biso etikali yango oyo eza pena mbongo eza mbongo ebele naboyi nalia makila nalia motoki ya mutu atindaki napesa bato ngai naboli yango naboyi nalia yango toyokani mpo bapare na ngai mpe yaka naboyi nalia mbongo motoki ya mutu atindi mbongo na ye alenga na change yango nakosala baprogramme na ngai somba saki ya loso nazosiya na bino to awa na mbongo etikali awa toyokani toyokani te bozokanga napesi monta oyo natindeli yo mpona bavrai bavere parce que bafo bavere bazali ozokobrana moto azali vere mazali lipo a lipo moto azali vere makipaka nde makambo ya nzambe te oyo atindi yango c'est une sere en christ so botali mwasi kitoko sere en christ abangaka nzambe. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bino bakosu sous Libaku. Et à Kolanda Biso, la chaîne de préférence, la chaîne de référence Ciel Ouvert TV. Donc, les lots, sous l'eau, les airs Kofongwama. On a copé Sabino moins édification par rapport à importance ni les alliés à Kosunga. Bateau Bazali 2 minutes, personne Bazali sans abri, bateau Bazali ba difficulté. Yo, oh, motozaram tamte, makasi. Les lots, landa émission, oyo. Oye, ba nini, oh, nzamba réservé la canabato, yo. Basunga, kabato, bazana, bazangi, lisungi. En tout cas, vraiment, je vous dis encore merci parce que je sais que vous êtes nombreuses devant ma poste téléviseur Nabino, liboso ba écran Nabino ya Kolanda Biso, botika la brancher, botika la scotcher, cimenter la chaîne Nabino de préférence, la chaîne de référence Ciel Ouvert TV. Bino openo bo s'abonner la chaîne Nabino YouTube pour ezakopé Sabino édification par rapport à Christ par rapport ndengeni ni chrétien qui kozala nazanga mon côté na katia plateau bomoni na simalanga batu bazali et puis à mes côtés nazali na bon un gros poisson oh toujours azaka au four et au moulin au service de Christ. Je vais déjà saluer mon invité. Bonjour pasteur Vincent Makila. Bonjour maman Sephora, ça fait longtemps au moins on a sauté. Baron ko pesa mbota boye mais biso la bonne toujours parce que c'est Christ qui yes il est tabac la ramone pasteur Vincent boni santé malamu mais na on veut celle qu'on remercier ma personne à caméra non valable toujours c'est vrai électronique tantôt journaliste tantôt monteur mais là c'est le moi au caramanqué tout est pourquoi il fait que ça parce que c'est parce que na kolia moi tsoso na moi secret mais alors ça va me fier tarara pourquoi toi donc ça va monter là pasteur Vincent boni santé boni yo non santé eza malamu quand même nazaki un peu souffrant mais nzamba sali grâce talaka bato azomona malgré naza convalescent mais ça va quand même par la grâce de Dieu. Pasteur Vincent, you attend la convalescence aux autres les matés pour ça la nzambe
nzoto pesa nzoto quand même. Non, nzamba benga. Ba lobaka toi le seul t'aidera. Ouais, wana za lukuta. Eza lukuta donc nzamba benga biso pona musala na ye mama sefo esenge to sala musala na ye ndenge nzambe atinda biso. Yango nazo konne ko sala musala na ye ba confinement oyo soki ba mezi soki ya banini wana moi c'est mes conseils de me pas nazo ko sala nzambe ndenge nzamba baki asala ya benga ngai pona sala ye na konne ko sala mama sefo. Pasteur Vincent lelo naza sur na plaisir makasa ko joyo on fongolela biso nano importance nini ezali ya kosunga bato oyo bazanga bato ya kosunga bango balukola bamama veuve bapapa veuve baorphelin baorpheline importance nini vraiment eza ya kosunga bato wana. Non, n'était pourquoi tu n'as question wana. Bon, on a tenu une question là pourquoi parce que pasteur personne a monaki yo moi muke ko kabola mbongo et pas ya bato bien tenu to yeba geste wana ya ko kabola mbongo oza l'intérêt bon to zola dans la sima pasteur personne ça la beto la bato te toni. Ce qu'on m'a dit oyo et ça après le confinement fait appel oyo ba dug la bere parce que le pont ta kabela yo et ça c'est pas facile. Ya on batte bébé on l'a biso va préparer pasteur na saison kabola mo et pas maman veuve boy. Ouais, na kanisi lo valable pe à ça ko illustrer ba image wana ezali ngai te ezali ndeko moko motema malamu. Notre bien-aimé sœur en Christ azalaka na poto yem tatindaki mwa mbongo ezaki pe monta vraiment moko ya bien atindaki poto pesa ba veuve poto pesa ba veuve yo to ba ke to zwa kaka 10 veuve to pesa bango ba 70 ou 50 ça dépend ndenge nini nzamba ko sana ngana ngai mais ngana mona ke so to pesa ba veuve kaka ba mbongo wana ikoza malamu te parce que il y a aussi bana bitike bazali bofele bazali pe bato soa baza pe bofele te ba veuve te mais baza bana baso bazi babota mais baza na difficulté ya ko zoma quelque chose pour ba sala activité ya ko moni na saki partage wana na pesi ba mama veuve ba $50 et bana ana oyo baza na ba problème pesi mo ba $20 moi $30 moi $40 ça dépend catégorie ya problème à mutu azana voilà. Question moi makasi oyo bato ebele pe bamitunaka importance nini ezali ya kosunga bato oyo bazanga importance nango nini ngai nakozongisela yango na verset biblique nakozongisela yango na verset biblique na Psaume chapitre 41 verset 2 soki tolingi tokotanga yango mama Sephora pas de problème Psaume 41 zelana na lukango Psaume voilà Psaume 41 verset 2 seulement. Maman c'est faut kotanga parce que il faut ça la Psaume 41 verset 2 bonga na kolibola. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Otangi yango ne bandelité. Na banda au chef. Banda na 41 parce que na Bible awa na niyo na chapitre ouais na numérotation. Au chef des chantres, Psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Et c'est on a moto so kantra babola. Au jour du malheur, mokolo pasi na ye, l'Éternel les délivre. Nzambe akokangola ye. Tokeko? L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Nzambe akobatela ye pe akobomba bomoi na ye. Il est erré sur la terre. Akozala moto esengo na mokili. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Pe nzamba kotika teke benemi na ye bazwa ye azwama na esengo ya binemi na ye omoni moto azokasa bapauvre tout d'abord asala bango ndenge ser na biso wana asali epa bamama veuve na bana bitike nzambe mpe akobata likolo ya benemi na ye yango nakoyebisa abanga te bataki miso ezokomela ye bato bazobundisa ye na geste kaka ye asali déjà aza na victoire. Omoni importance ya kosunga baveuve eza yango wana kosunga baveuve na baorphelin epesaka mwa mutu mwa protection mo parce que tomona bato mingi pasteur Vincent selon ka batémoignage na bino mpe basala nzambe mwa mutu mwa aza na nzela azosenga mbongo bato mpe bakoma lokola bandoki kopesa boye akangi yo sikoyo méthode nini ezali mpona kosunga bana ya nzambe biso topesi bato na nzela te topesi baveuve oyo bazosambela nzambe bato babongoli mitema bandimeli nkolo na baorphelin borfeline bato bandimeli nkolo tokende libanda te po topesa topesi bato na nzambe bana na nzambe po lipambolo mpe zonga oui biloko bongo esalamaka opesi mutu mbongo akebinela yango mais avant pesa mutu moko faut prier
omoni nga pe na prier na sali sélection bandeko tomona ke baza ba vrai veuve na ba vrai orphelin na ba vrai orpheline bango nde bato bazwi moi quelque chose pour ndeko na pe apambolama nazopesa mbote mingi na lingi ye mingi nzambe aleka na opambola ye. Bon, pasteur Vincent, ceux qui sont comme ça, ces alliés, moi, remarque que tu peux ming se plaigner, balobi, tinda pe moi biloko mingi, pas basal, soi-disant basal mais biloko comment t'es. eloko nini oyo yo oki koyiba wana na lozwa te yango moni mosala nzambe fo zape moto oyo omonaka mwa clair na biloko mosusu po olengaka te na biloko bazotindela yo mama vero atinda biloko amoni na pesa na miso bato ata kutu ata ndamu na longola te nani susel mati asala même geste et celle soit sali naka soki a calculer na montant ya ye apesaki 10 veuves bazana combien et soko pesi batu mususu ba 30 dollars ba 20 dollars moi ba nini na ba francs congolais mususu na pesi batu ba 20 000 ba nini déjà ekoza ja montant likolo. Donc soki yangai akoloba na ngai longola yo autant oyo kotikala pesa mo batu poso kusali bongo te ko bilisumu mama. Eza mabeni toli nini tant que monsieur l'argent beaucoup pour pesa na bateau yo a préféré peut-être aboa kambo on est na boîte de nuit to na bar to na concert mo au lieu que asunga bateau baza na ba difficulté toli ni on peut pesa nazo pesa bango toli terrain malamu kolona yango oyo omoni ndenge ndeko ndenge sali kombo ne komame na livre de vie et quand même na buku na bomo parce que ba maman de baza ya ko sepela ko sakana te. D'ailleurs, quand tu as une question, na permission non valable, donc quand on va conseiller là. Alors, bateau, dans la poste à ma partenaire, basunga ba veuve, basunga ba orphelin. Mboka na biso ezamboka ya passe, surtout peut ya confinement oyo. Souffrance ezali, crise eza makasi. Alors, soko sali geste on boite les pas. Yandeko wana mwasi kitoko pe motema malamu oyo boto abolito tanga kombo na ye. Je crois que Nzambe ako kanisela yo mama si. Bon pasteur Vincent, je reviendrai à vous comme valable au cours généralement on voit maman au tina moi quelques questions par rapport à acte et salami. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo na onani? Kombo na maman Henriette. Maman otali caméra. Maman nangi na lo ba sentiment na ezanini par rapport à acte et salami lelo. Na sentiment makasi. Epai na nzambe la bomo oyo atouché motema ya ndeko oyo malgré le bike batanga kombo na ete mais kombo na ende nzambe ayebi pe nzambe ayebi ba difficulté nini ya za nango yango na tondi na za ko sepela na zwi enveloppe lelo on a kanaki te na zangi na ba difficulté mais mbongo oyo ekosunga ngai pe ekosunga ba ofele o na za na bango yango na tondi ye na tondi nzambe asala minene na kokamwa likolo na bombo ila ye na kombo na Yesu Masi. Merci. Olam vala besoin dinga maman koto yo. Maman Julie. Ouais, yo benga maman Julie. Maman Julie. Okoko lo banini pona. Surtout maman Julie. Surtout yo pas. Taki makasi pona maman Julie. Okoko lo banini. Na PC merci makasi pe na PC Nzambe merci. Ponga na benga ka pasteur Vincent za Moïse. O aloko tanga na fulu. Bato ebele o balinga bakokaki kofanda ata pembe na nga te mususu ata kopo ya mai ya pamba soki apesa nga ata kopo na mbela mai babanda okoka te mais pasteur Vincent lokotanga alesanga alatsanga napesaka nzambe pasteur Vincent merci lelo libota na nga ebwakanga mais nzambe pasteur Vincent alokotanga maman ozo ça ezaki fanatisme te pour lelo sikoso naza boeza pona pasteur Vincent ana lobaka mie kutu muto libota nanga soka lobi loba moko na ndima te mais soki pasteur Vincent lobi loba moko yango kana konzima na tambola kana maloba o ya pasteur Vincent na tambola na maloba mutu mususu te na pesi mama o merci pona ndima kite na yoka kimawa na kofuta ndako batu ndenge nini na tikali pe na garantie te mais o ya sali nzamba pambola ko leka na $50 na yebike na futa la place na la $30 oyo etikali pe na kobakisa te na bude na tekaka mpona kokakoteka nzamba pambole koleka nzamba zongisile koleka naza na mawa mingi na motema nzamba pambola ye. Merci maman. Tozui maman koto yo. Yepe mama yo ko $50. Na pe na $50. Ah bango ba représenter ba mama veuve oyo bazaki 10 oyo ba $50 nzambe pe na pambola bango. Maman ba koma mingi ko boya ko suma bio ba maman veuve. Pour bien comment peut-être on est à sourire au cours quand il est sous la
mutasungi au bébé si misala na si ko on peut sa tolili n'est pas bateau yo peut-être babo ya kosunga bino lobani bon na ko loba po na nga na lobani muto akanisi yo nami na ta ya confirmant soko zongisele mabe okobima nani liboso nzambe po atande ko no moko po apeso ata 100 fois eza problème la caméra s'il vous plaît ndeko no moko po apeso ata 100 fois eza problème mais na maman oyo mikitisi a se sacrifier pour na biso en tout cas na monte na olobani na oyo asali po na mko lelo en tout cas ezolekelanga kaka neti babo etovanda na bandako toyeba iteke bakosala biso surprise pasteur Vincent pa meli bino mbongo pasteur Vincent pa meli mbongo te ameli ata mbongo mutu te yemo andimi atikala maboko pamba afeki asunga biso po ayebi ke bavi biso ozopase nango ya pasi nga na nyonso na okumisaka nzambe parce que façon na yela na na bereka na kotala na ngande na yela maladif koyana nga na kozwa kimia nazaka na kati ya bereka na ye kozwa pasteur selon orientation peka ya papa na pasteur Vincent na ye kozwa pasteur tovandi na ye moi ndeko kopesa témoin je mo komisusu leza ka mkola remercier ndeko yo lokwa nazaka orienté bon namonaki lokwa pasteur akufinga bi place musu na okende zate na continuer kaka na pasteur Vincent selon orientation ti lelo de nazokumisa nzambe kaka makasi parce que eza pe na moi oyo mobali nazalaki ne akokisi 5 ans na ndenge ba circonstance est passé de nzamba pambola kaka maman makasi yango kana zana merci bino mo ata mo ke baba Elise ya za jeune fille mais aye pour représenter maman na ye maman na yo loba neti nini pona atwo esalami lelo on a fait ça merci comment on gagne ngo otomboli voici vous merci ni kisi akanisi kolesa maman ngate mais lesi ba maman na biso nyonso tout ko baza ba vese mususu biso bana bango to zata na dikanisa osunga bango te kisi dibo na borfelin oui puisque mbongo ezaki na muke asali wana nzambe apambola ye abakisela ye mingi esiko ezangaki nzambe abakisa lisusu akanisela ye lokwa lesi ba maman so vert ba maman so ba kolesa so bana o aditike apesi merci maman ne pas juste $50 ok merci beaucoup merci le pasteur Vincent na moni vraiment denga za transparent dans maloba bino mo constater nazo vanter été ndenge pe to moni transparence na kati ya misala vraiment pasteur Vincent moi de ma part je suis vraiment ému na ndenge ba maman balobi naza ému pas pourquoi parce que na moni sincérité na bango je suis sûr bino pe bato bola na biso bo moni quand même sincérité ya ba maman obobo mona que eza nango makambo koyoka na te po to moni pe bato moni ba ko mosala pe koyoka na pasteur Vincent famille si moi 7 personnes après si moi quelque chose moi filmer ou penza il a kisi que boyoka ni te ba maman baza ému na moni na numéro ko mona kasi le valable aki ko ndeli ngai te ngai mutu asombela nga Range Rover tala mutu ko na Range Rover marque oyo président le raïs Kabila Tambo nango mais moi le kamoko boleka ki na Range Rover wana na zongiseli yo bien mutu ngana panika na bloc amukité parce que mama na sala presque nyonso oyo mobile aki ko sala ngana sala ngo namona keloko na simba ba monta ya kosaka nango te nzamba apesanga mission moko na Dubai na Dubai pona mo ba faire muke pona ko évangéliser na sala 2 semaines nzamba permettre na perdre ba monta sur na bien mo ba to ba okamo on a dépensé hôtel avec olala nazo foutre au moins ba monta moko boyi et ça n'importe quel temps là l'hôtel wana nzamba memanga na ba niveau moko boyi ngana panika na bloc amukilité bato ba mona kabiso ba yebi merci beaucoup. On a commis presque à la fin, il y a moi, bref, émission au tout cas, tout ça, la photo, la sabino, importance ni les alliés à Kosunga, maman au Bazali, na Kozang ali Suni, maman au Bazali, femme veuve, papa au Bazali, homme veuf. Bazala vraiment mingi de maman kandi ba kufela mibali puis bana o bazali ba ofela la ndela pasteur Vincent Nzambelelo a biso donc voilà biso basunga biso te te basunga mo papa kufela moi si voilà to so lelo côté po papa mibali de ba kufa mais lelo peut-être pendant la sape na permission na yo mbalo pe bato baya basunga PCL Ouvert TV peso sala musala monene to na posa ba trépied lo voilà ba caméra ba nini soko sali geste oyo mama oyo salaki opesi moi 1000 opesi moi 500 opesi moi 300
vraiment nzambe akoleka na kokanisela yo parce que toza na liso na bamatériel te presque mingi ekufi to na posa bamatériel po tokoma susu toperfectionne susu mosala nzambe et puis toza na construction mpe l'église tolasa mpe tozoconstruire temple ya nkolo bato bareponda mpenza te mais tolance so appel soki bato bakocontribue ekozala malamu vraiment ata na suka sanza tindaka ata mwa quelque chose nzambe akokanisela yo mama sefo tosuki wana makambo nini eleki oyo eleki awa napesika nzambe merci surtout mingi ndeko wana napesi ye merci nzambe apambona libota na ye soki bato ya mitema mabe bakoluka ye bakoluka mobali na ye bakoluka bana na ye bazwa bango te bamona bango te ngolu ya nzambe batele ndenge bible ndenge lobi kolo akonservaka vie ya bato bakanselaka bapauvre bakasa baveuve na borphelin nzambe akanisela ye na kombo na yesu masiya mpe napesi mbote mingi na bana na ngai nyonso tu oyo ya poto boambwa te lepa ya ndeko mama ekosala malamu lo mbongo noliaka mokolo nde kozwa probleme oni koluka nzambe ere yango akota kozwa makasi osima mwa quelque chose sala mpe ndenge ndeko ndenge asali nzambe akokanisela yo nakasi kozala malamu Moi les abongo maloba ya pasteur Vincent vraiment tokomi na suka ya émission na biso mokonelo la pesi bino merci mingi bato bozaki belé akolanda biso na mona ki ba réclamation na bino pe na yo ki ba réclamation na bino donc je vous promets que na zongi à 100%, na bakutu à 1000% na misala na nga na kati ya ciel ouvert TV ndenge papa uti koloba tozape na besoin ya ba aide na bino oli bo soutenir ba makambo eza pamba eza ba futilité bo soutenir misala nzambe somba moi caméra somba moi trépied somba moi eloko ko bénéficier pour na mosala nzambe vraiment en tout cas toza na posa ya aide na bino parce que ciel ouvert TV eza kaka chaîne oyo eza ko la promotion ya misala nzambe tala ndenge to tombola nzambe to tombola mutu mususu te to tombola pasteur santé totombola l'homme valable te totombola Josué te totombola kaka misala ya nzambe vraiment toza vraiment na posa les soumis la bino que le Seigneur vous bénisse bisika bozali et moi je reste là à mon poste pour vous servir au revoir. Maman, merci. Merci. Zamba Pambola. Merci beaucoup. Merci. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Ciel ouvert TV. C'est TV. C'est jamais déçu. Abonnez-vous. Vous aurez des émissions, des concerts, des prédications. Ciel ouvert TV. Et voilà Ciel ouvert, lève-moi nike mon nzambe monani loboko na tata esemwami likolo balinga bina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert